tant boyamba ba mission wana il fallait bo expliquer bango bon comparer te ba Koffi Olomide na ba mission msuté yo poko comparer Koffi Olomide te na vie na biso Adolphe Koffi Olomide azwa na soirée moko 4 kora mission moko tatikala ko sala ngo ya rofinga Koffi Olomide te parce que Koffi Olomide aleke na mbongo aleke na succès ma Koffi Olomide asala na vie na ye ya ko sala ngo jamais akokoma pembe na Koffi te Koffi abeti basali ya dégâts ye banda sala orchestre yebisanga ta Zénith abeti te Olympia abeti te trophée mo ata trophée ya musique bapesa ye te Koffi asali bato lelo asala Cindy Leker honorable aza le seul chanteuse en Afrique awa numéro 1 Cindy Leker lelo asali mise pele bana quartier la teo ebele bana bana mboka quartier l'été et sala mama mineni ya on a yebisa yo ko sala bato basala débat na Koffi te. Bonjour, nos abonnés News à Chalvite Télévision. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois en émission. Nous avons les news de Joyce. Quand on a les news des Arabes, toujours on a capé dans salle la Bino Moussala, Bino Babato, la Joyce Tumba. Autrement dit, Benzema de la presse. Abonnés dans la news. Je dis bonjour partout vous êtes. Bonjour mon babi. Merci pour vos prestations confiance pour tout ça la Bino Moussala. Je passe derrière la caméra. Je dis bonjour à mon caméraman Didier Loleko. Mon bala mouinde zanga moi aussi. Je dis bonjour à toi Jemima. Je dis bonjour à toi, maman sociale, Chalavita, babi. Moi, c'est ma camp. Je dis bonjour à toi, je dis bonjour à toi, Titi. Je dis bonjour à toi, Balobi. Il y a la reine mère, c'est grâce à Jemima, il y a maquillé vraiment boye. En tout cas, boye, babozo vraiment dresse boye, ici katozali. Avant de commencer à émission, je dis bonjour à toi, maman Mariam. Je dis bonjour à toi, Balobi. Ce moment, vous comprendre que différents ces alliés. Je dis bonjour à toi, merci beaucoup, Jemima. Il y a les news de Joyce Alelo, Trozana, Ciseaux d'or, avec Ciseaux d'or, il y a vraiment trop panzaï, vraiment trop popola. Émission Alelo, vraiment, c'est pas facile, hein? Donc, ils ont vraiment difficile. Hein? Ils ont vraiment difficile. Didier Loleko, il y a la caméra, il a déjà invité. Bonjour Ciseaux d'or. Bonjour, Neni. On est trop migolo. Bonne santé. Santé, ça bien. Et on a déjà posé. On a bongo Jackie. Dans ces amours, on a beaucoup à Paris. Jackie Belengi, na Sugar Baby, na les Clandy, la belle, na pesi bambot na bo c'était fait na JC Lemba parce qu'il y a un partenaire officiel JC Lemba patron en sarnaté azana dollar azana livre sterling JC Lemba venanga ya kati so doit tellement mon ganse na Rachel la Grâce venanga Pams l'homme bourgeois mbala mwendo ming ya mela koy PC Mbote, Aleki Senga les dollars bivor, CP Yamboka Odile Manzaka Mwasi Nzambe, Élysée Bokota, Kotako, hélico de chasse. Oh, c'est ça dans la période de confinement sur le Kandé Nini. Confinement sur le Kandé bien, à part Sarah Bambao, et à part ça Bambao, mais tant qu'on a des anana Kalia de Bayor Baza déjà, et Maramuzara déjà bien. Ok, Makamazara déjà bien. Si je dors, tu as déjà dans la news. Qu'est-ce qui ne va pas entre Adolphe? Patou Ngolo, il est là fort. Je dis bonjour à toi, Patou Ngolo. Je dis bonjour à toi. Naba Priska, il est là fort. Et club, il y a WhatsApp. Saram Boko Lopé, Saram Boko, il est là fort. Ok, ça n'a pas son nom. Trésor Bakala, il est là fort. Trésor Bakala. Ok, Bokano Mabanga. Si je dors, qu'est-ce qui ne va pas entre Venabiso Rambo? Na vient biso Adolphe pour tout le monde si je dors les canaba émission aux salles mais tu comprends na pesi moko Koffi Olomide les grands mopao Sonia Mbeli babeta li Koffi et baoba ya musique congolais et yaza monument ya musique quoi yaza Michael d'Afrique parce que moni Koffi Olomide mopao mutu pena les karayazati parce que moi ba Koffi Olomide baza a Koffi Olomide ba jibe pe na ba wera ensemble baza ba papa ba kole idéologie ba kole ndusa Adolphe pas à papa il pas à mon kole idéologie il pas à côté makama musique lelo na ebiete na ebibina obike mutolo balanga na mutolo ba kombo wana na ebiete vous comprenez ça veut dire que kombo lo bana pizza na mboko c'était Adolphe makamyo lo batata mo bitch mo konze bilamba ayebani te na mboko comprenez que nous sommes à direct mon appel les autres côtés si je dors sur côté c'est ça ba
fan ça Chalvit ocha moi vibraire poto solo masolo bien oyebi mutotanga kumba ibante mboko parce que ngana oyebi sa omoni quartier na tema mbo sala na Afrique pe na monde oyo orchestre ne sala ngote ozo point orchestre ne sala yango te ko après Koffi Olomide aleki na mama muziki Koffi Olomide aleki na mbongo Koffi Olomide aza patron Adolphe pesa patron bon mona te ya la ta depo bando la ta ti lelo ala ta kaka mani na la ta blamba ba $10,000 oh mais attends bilamba ba $20,000 ba $10,000 mais ya la ta style na yo la te zarawana na bia ba bilamba minene o ya la ta wana esimba te ozo point tant to tala boto mona ba Koffi Olomide les grands mopao bato bala ba succès na mamboko o ozo point ça veut dire que ba yebani nanu te ngai tata za ya lelo to za ekala moni ngai naza ciseau d'or naza la main d'or meilleur coiffeur d'Afrique ozo pas tango boya ka kolukanga po boyebi ke na succès na mboko ozo pas parce que ça veut dire que bango ba yebani te po ba yebana eza un peu passé ya rofinga Koffi Olomide te parce que Koffi Olomide aleke na mbongo aleke na succès mam Koffi Olomide asala na vie na ye ya ko sala ngo jamais o comprendre na pesi madame na ngamboti mama bana nanga et tara benga l'appel vidéo quoi ala na mamutu bien contrôlé na rolo ba bongo en tout cas ba tupé ba otalo ba obeta libaku makase Adolphe sko tata na ba niveau tata ninga zala wana yo ba ki tata ni lote oh et bon yo comparer so mutu otanga comme na Koffi Olomide abimisi Fally Ipupa oh lelo toza honneur ya Congo eza Fally na ba faire rigola abenga faire Ligue des Champions itangelanga musicien nini o azalaka epai ya musicien otanga kombo wana o ya bimisa sala na mokili azate ozompan azate atikala pe ozalate ça veut dire que lelo nga inexpliquer batu tango ya maraba musicien wana il fallait bo expliquer bango bon comparer te ba Koffi Olomide na ba musicien musuté yo faut comparer Koffi Olomide te na vie na biso Adolphe Koffi Olomide azwa na soirée moko 4 kora musicien moko tatikala osala ngo Ozompan, lelo ya sa Koffi Olomide, akotika la Koffi Olomide. Ozompan, ya vana na Montfleury. Asa pa vanda na pigeon. Koza apena lopong na pigeon za pe tiaka te na kisaso. Koffi Olomide vana na Montfleury, ape sa za patron. Est-ce qu'on vanda na pigeon? Muto otanga komo na mama musique azalati. Na mama musique bat bayoka été. Tata yemo azonga nesi mapema. Na album azate, na mama musique azate. Ozompan, tango bango baluka babo ya Koffi po bazo actualité. Koffi aboyo pesa mina actualité. Aropesa bango te Koffi asala trop asa suni abeta ba chacho abeta ba lelo musique to beta na mboko eza ba odemba Koffi odemba mtaya nango c'est Koffi Olomide na musique c'est Koffi Olomide lelo to perda ikona mboka papa Wemba osampan ba yeba valeur ya ba yeba boye ba musicien belé ba yeba valeur à papa te mais tant papa Koffi tant papa daé ba yo yeba valeur ya papa Wemba lelo to ala Koffi Olomide to battre la Koffi Olomide tant to ala ba Koffi Olomide to ala ba Weranson Igwe de la forêt to ala ba Jibe Piana to za la fier na bango mais to boya ka bango te tant o boya bango makambo ba sali yo salite Koffi Olomide aneni ni Koffi bani musique ozompan balbum Koffi sala na monde ningisa mokili tata na Koffi pe Koffi za mkolo tata ngala ebisi yo muto tanga kombo ko comprendre na Koffi te ozompan ngai na ya ka ko répondre bato oyo ba mankaka mopao so moninga boné ko répondre ye amakaki mopao par rapport à nalo bien comment même au leke mission bato ni ba poser question oyebi Koffi Olomide aussi ba téléphone bimi ils ont manquement ban emsu ba famille Koffi so tala yo kanda bino kanda boyo ki kanda la tuneke ayebi musique te akene mamba politique parce que na politique ne place ba ko yiba mo lelo pe to ala président na biso Kisekedi mokonzi ya mboka la pese mbote gouvernement congolais na biso o ba sa musala bien so oye député oye alo yiba ba kanyo ke prison ozompan mokonzi na ordre mboka pe zo bonga kitoko félicitations na bonza mboka la biso ozompan lelo tango za misetika la musique sala musique na yo mais tango yo longwe na musique olingi okoma ba député olingi osala boyo budaka na ba TV abude mutu te boko koma député za bobude yo tozo beta mo lokwa ngala na groupe na ngai et dans la groupe la biso ya WhatsApp section musique nule parce que le bela ba vérité toi ba musicien on s'en prend ya ngoponga na biso boy to na ba club des stars de Weranson Odile Manzaka ba Alex Senga ba yema munga na loba tonga na loba ke lelo Koffi Olomide ma sali na musique yé asali ngoti parce que y a ça Koffi Olomide y a ça les grands mopao
Ozompan, comme pembe na Kofi Kofi abeti basali ya dégâts. Yebanda sala orchestre, yebisangata Zénith ya betité, Olympia betité. Trophée ata trophée ya musique ba pesa été. Kofi sali ba tulelo sala Cindy Leker honorable aza les seules chanteuses en Afrique awa numéro 1 Cindy Leker. Lelo sali ba mise bele ba la quartier la teo e bele ba la banda mboka quartier l'été et sala mama mineni ya on a ebisa yo ko sala ba sala débat na Kofi te ngana ya ko répondre ba manka Kofi soki yo maki Kofi ngana o maki parce que on a place au kina ngati soko fundi Kofi roya donc webi ke mikolo peso fingi bakangi yo bazana bato ba funda ngati bazana bato ba funda ngati bana bato ba funda e bota yo fu o maki patron la biso yo ka singa na otika yo. Oh. Si so de l'autre boye balimba ye bampe hein ba bonne nyoso ya Shalvit télévision balimba ye ba si so d'or azaka nani po to mona ba lo ba combat musicien oh ye ciseaux d'or et pas ba musicien vraiment tonto ba rôle à ciseaux d'or ezarani ciseaux d'or azaka meilleur coiffeur ya Afrique ya ba musicien o ba na ba déjà les cas meilleur mususu o bima ngala za meilleur après c'est ngala za océan on s'en parle na za océan ya ba coiffeur tout ya Afrique ngala zo ba trophée na Angola nazo ba trophée na ba Brazza nazo ba trophée na ba Lubumbashi osompan ngana kina ba Sénégal pour na suki na kina ba Cameroun pour na suki osompan na ya raté pour na ko c'était venanga Gelor Sizo ayebi na yolo ayi mamunga na oluba ya imta memanga pa Kofi Olomide quoi faire avec Rambo osompan ayebi mamunga na oluba lelo na yebi ke fait 20 jours à Kisinjora coach Morin muta sala ki ngale lelo na ba succès na mboko Kisinjora coach Morin album yebimba batu boyoka banzembo na ye après ce moment nagi afula biso tozala ngai na yaka kolobela ba mission oyo ngana zala na bango soki o marqué mission ngana zala bango ngana on peut se droit de réponse ko ka ça te dengo marqué ki ya répondre te azala muto aza très impolé zanga na kopesa yo. Ok, comprenez que nous sommes avec Ciseaux d'or, toujours baka na quatre émissions na biso to PC la vraiment. Ciseaux d'or comme on a actualité aux oreilles, babikara ba news one photo benga on news des oreilles babi. Moi tant on question na le kaba ministère bien na succès na mboko. Net musicien yo le kana sponsor officiel il s'appelle Vodi Kabuku. Vodi Kabuku yaza yepena partenaire ya Ibraton piana Vodi Kabuku. Dollar yaza na Angleterre yali arabero sko tala bat bana Angleterre mtana Angleterre ngana la batu musuna vanda abu mtabenga mtana Egypte abenga ngana afani no lilofo muntu mob azana Australie na yebiete mais na ba mission musa ko sala mission boy mutabenga azate mutaluke pe azate ana actualité te so ngala kana succès pour bolukanga. On s'en prend. Il y a un ici dans studio dans des chants. Il y a nzembo abeda shu na nzembo ali kisenga. Mais na saka quoi faire. Comme okoti sous studio. Mais na mais la abeda shu. Abeda shu na ale kisenga les dollars bivor. Vo ezala ngana na don zamba pianga. Bo yemba to yoka. Wala na yemba la suwa ya on ngina biso boy. Bo finga Kofi Olomide te parce que madame Kofi Olomide sali bino bosali ngoti parce que lelo to za na ba respect ya ba kolo Kofi Olomide asali mambe belle na musique congolais lelo so Kofi azate to za na passe to lela papa wimba atika biso mais lelo to rezonaka papa tina ka mutema na biso oso pa ya lokwa lelo to rezona ba sœur Marie atika biso ba sa mama minene pourquoi pas to raisonner pe ba lelo to permettre toi fier pas Kofi Olomide mutu nyo sa mona Kofi Olomide le roi Kofi ma kaleso na bango otanga komi Kofi Olomide na TV le roi azali puta na yo mutaleki to longona nu Kofi to lui jibem piana weranson Kofi Olomide to tche bonga pa to lui fali poupa faire rigola héritier to tche bonga pa mutaleki Kofi nani. Là, tous en quatre émissions, balobi, maman Mariam, balobi, mutasimbi Joyce Kumba, ils arrêtent toujours maman Mariam. Ce qui vous manque Kofi boye bakinga na uya na TV. Pour n'expliquer bino. A Kofi aleki bino na mituka, aleki bino na bandaku, aleki bino na bana kitoko, ba demping baza ba 16e su baza kitoko. Osopani, ana ba kara danger, ana mapangwa danger. Kofi sola na ba président ya Afrique, ba masana ye. Ye tangela muto tanga kombo président ni na Afrique ama masana.
Kobo santé tata mobi tu pas en mabama la munyo wa sala na kata musique ezaki apemi na yende alobi te katika musique alobi apemi na ye poso pa zongi la voix qui est relation minene net nga zo ba oui tata pas la na ba relation minene que tata pas tanga azaka licencié yoka mama kotanga ezati net biso boy net to na ba tete tumba ba yebi ki ni na bo ayebi ki Koffi Aleki Tete tu m'as dit Koffi Aleki. Ah, Tracy Chupam de Paris, hein. Tracy Chupam de Paris. Baleki, Cynthia Dora, Balebi, Koffi Aleki bango. Ok, donc tu as déjà la deuxième question, Nabiso. Je dis bonjour à toi, Tracy Chupam de Paris. Et moi, c'est Pembe. Je dis bonjour à toi, ma chérie. Dans le love for Joyce Tumba. Benzeme de la presse, ça sera toujours Kawana. News Ezoroni, Babi. Gogan héritier watana baya qui mène aéroport à l'équipe bakangi pour na coronavirus. Eza solo to. Jackie Bilengi na peso mbote vo chéri. Jackie Bilengi kada 16 ya munene mboko. Héritier yaki na Congo bakangi. Obi. Wana msu mwana nani Amida la Taylor. Asenya kamabe. Est-ce que problème neza entre Binona Amida la Taylor? Le roi a mis dans la Taylor, azano faux chéri, azano kele. Avec que kito comment c'est ça et dépendant quand na mobile alinga. Yo kanga le sebo a mis la Taylor aux na mobile. Na poto ku na azana ku mobile baliara et Thomas. Mi bali ba mobile baliara et mi bali ba kusha ba mona ata sex net. Ozarana place avant dans ciseau d'or. Ngalo zo solo na ngati. Ami la Taylor yo zo parvenu ko finga héritier. Héritier de 1. Na nenga héritier watana be Gogan moto na tembe. Héritier d'abord un ko linga mi dans la Taylor. Héritier na la gozo Amida la Taylor te. Na base héritier linga na vie na ye Amida la Taylor atana ninzaka ba comité. Héritier sa boss live makamo héritier sali na musique o mutako boya ngwazati. Mamu héritier watana ba salite aza boss live azalaka na wenge musique aotamula ba car ya cher ndenge mona ba leader ba sala orchestre ba misa ba album. Lelo sala orchestre na ye ya munene e betara ba mise ba na ba car ba monsieur so ba uto longwa to be héritier bengani ba parce que baza ba très impoli parce que héritier ba monsieur tout ba rapemene ba na bien afuta ba kitoko aviva kitoko na pese héritier na mbote yo mi dans la Taylor ba no finga héritier yo mi dans la Taylor o ba no finga héritier Watanabe o ba no finga mama ya Ferry oza na yebite finalement yo o lukarani na vina yo oza mwasi mo bo kuba kala mi dans la Taylor kuba yo faut vendre la Javel parce que c'est de la paix Javel sexe à moi si ce comme munene et c'est la Javel net y pena sexe ne font mama casse après c'est y pour mobala mais ala la y pena et c'est un mobala na mais la qui bang mon net sa poto mobala a droguer mais li bang belé alors y batté gabimana ami dans la Taylor pour na nenga normal mobala ko bimana ami dans la Taylor asa faux chan ana faux moi si faux chéri ana taille ma bé azal roi moni basi ya mon pono na préféré na bimana moi ça mon pono mais là bimana peut-être so pas en moi na bi que so pas en moi na mobile quand même c'est pas là l'expliquer na préféré bimana moi ça mon pono mais na bimana ami dans la Taylor parce qu'il y a ça l'idée akina poto na l'idée on s'en prend vendre la Javel conseil na personne ami dans la Taylor tika via ba musicien yo so linga ba mise tu ba la yo ba lio ba tomate ba mise ba boyo posa faux chéri oza elengité Koffi alobaka elengine moi ça zarane elengi yosko elengite ya tikala mikuwa yo otikala mikuwa mi dans la Taylor vendre la Javel au tient on la cantine au tient maya moto au panzi makolo na yo mai wana Javel ekota la sexe na yo po zonga ningo botama oza faux chéri wa kitoko ta mi dans la Taylor yo net mutora o critiquer le rôle là-haut Line énergie Line alekio banal lelo ti lobby est-ce que tokoko yeba lelo ndepo tozaraba esizo dans so pour vendre lelo mutu aleki vraiment na TV to na internet azo finga yo ero salo d'abord ndeni nga ikutu so finga sala nga be po sugar be ba ebi kuma nga na lo nga utu so finga nga yo finga no nga sangani so finga sangani yo li sangate yo pesa nga mbongo no te tango yo bo permettre ko bo partager ba émission musu fimo boy abana ko finga ba musicien moko finga faire gola mama faire na bit nini faire sa para wala sa mama na ye wa botai o ko ta mama ni na likam pourquoi mami dans la Taylor soki yo mama na kufa
Yo Zara, yo na Kinshasa on oteka be vidati. Yo amila Taylor na Kinshasa on oteka vida. Na mona moi ça ligne vida makasi te le roi amila na Taylor. Na mona te. OK, comprenez hein, tous ça na kati émission biso tozoko ba. Omoni hein. Na lo ba vérité parce que ba Vodi Kabuku baba masananga ba pexanga polémique. Vodi Kabuku patron d'Angleterre wana. Ba pexanga pena ba polémique. Mais tout ça on a ninga normal. To ya ko critiquer abatu te to ya ko loba mabe abatu te to loba tika to poto sepelisa munoko non mais tozo loba eloko moko boye bat ba comprendre que toi là artiste congolais au fait to pesa ba valeur ngana ya ko manquer artiste congolais te mais na ya ko zong artiste congolais que eloko lobi eza bien te yeba eloko yozo loba mamozo loba ezani. Kasi yo mozo mona te ke obi bien yeba makambo zolo ba koleka ko finga lelo to msupo ciseaux d'or azakana mutwana yo kana na mutwana te ciseaux d'or a côté ne mutwana retour nango ezala te retour nango ngala côté la batu nanga parce que mon lelo na côté la batu pona pamba te nazo côté la batu parce que e na yebelo ko nga nazo sala parce que batu nga na côté la batu ba sala nga po nga na yeba na Afrique o na monde oyo eza batu wana eza batuana ponga na yebana eza ba salanga ba Koffi Olomide banjo Kiss Njora ba Fally Ipupa osopan et ba Ibraton Piana ba Weranson ba Bill Clinton ba Didier Lacoste ba Gezi Maout ce qu'on attend les mutu mo ba no finga bango na ko démarrer yo. OK to comment oyo dernièrement fi oyo a oyo ubandi o finga Fally Ipupa ba o finga orchestre ya Fally et de fallait y beauté. Mais yo solo la bien à faire ego là, o lobe la fivette. Yazo mikolo yekuta linga ta likamba, limba problème te. Na sola. Fallait y beauté. Yo le fingo lo ba ke mama, fallait boma mama na yi. Tango sale mission bon webi ke bat balandi, ba soule kauka bazawa na la nyama ba Fally, ba fly tango, be di ba diata, ba lenzambe, ba DJ Firis, ba chef à télé bazawa na ba mbasi bujo ba sepelate. Tango lo ba orchestre ya Fally de faire rigole ayebi na muto tanga komona ti faire ayebi ete abi faire ayebi faire reconnaître c'est là ce qu'on expliquer bino hein pour nga mona mo sala ba fancy na vie nga na quoi faire à faire rigole naza quoi faire ya Weranson naza quoi faire ya Ibraton Piana naza quoi faire ya Gezi Maout naza quoi faire ya Bill Clinton naza quoi faire ya Héritier Watanabe naza quoi faire Didier Lacoste na yebi tous les chroniqueurs nyonso ba yaka na et pas ba musicien nga la kana bango let's call monete ye azara na yebi te so azara nani na mboko abani ma internet ska mikolo c'est à Koffi na mneni parce que nga tango ki fena ga galor ciseaux d'or na yolo to qui n'est pas Koffi Olomide ou Katasuki na yebi tous les danseurs à Koffi Olomide yena mona ete tango yo pa fino finga Fally o rabat maninga non nga na yeba ka na signer contrat na salon excellent na matonge na oshu na zanga na salon excellent na signer contrat na na autre travail wana ya bana yo ya wana basale basuki basale mamutu ma même internet na surtout ni mama bo abano li internet ko finga orchestre Fally seleni yo ko samba na Fally yo peno ko peta ela ba chroniqueuse misu na mboko yo o côté la mise na yebioti ngai so na côté la Koffi parce que soki ba funinga Koffi akoya soki mutafuni nga pona Ibraton akoya ngozo finga ne ko evike basa yo ngala za ina marka au jour na tuni marka au bino ozo tindaka fi vena nga marka au na peso mote guitariste amune na mboko mtalika ate vena nga marka au na peso mote afesi vena nga de ape mote vena nga marka au na tuni bozo tinda fi mo afinga rabatu na komba firabi fera ye mamola te afinga makamna ye fera ye bete ngala kendaka tina bova wana na bova na kota na parler préfère na parler na linga batu te motaya mo Jésus de Niance alinga te on a résidence mina te bato ko baka linga ne batu yeso batu ba yepa na yeba yo kanga bisa yo eza résidence ya leader aza star muneni eza résidence ne n'importe qui royate batu ba biso boto na valer na mboko ne okini osompa yo keneni okemba mongulungulu te abongisa na comment na propre okomi propre okomi makamna yo sala makamna yo kolinga te wala kota potango olinga osimba ba mise mususu ko kanisa te nga utso funi no nga osalo musala pamba na vie
osali musala pamba tango ofunda nga avant funda nga babenga nga na obenga sko Ferrego la Jésus de nuances grand chanteur na tuni praise yo tina chroniqueuse mo finga batu pona yo Ferrego la linga kutu te ofinga batu pona komona ye alingane makambo na te Ferrego yango ngala lobi ke Ferra yebi ete arose appelle un numéro Ferre mais abenga Ferra ya mbaka ete omoni mutu mususu osolano na ba misa Ferre ko gazate so so la misa Ferre c'est Ferra yebi ote ko gazate so so la bureau Ferre c'est bureau Ferra yebi ote lingaka muta considérera yo nesinga ba considérera nga fali pour ba considérera nga ba ibrato ba considérer nga ba héritier watana ba wa wera son ba considérera nga pona loba na sela ba promotion na bango na liara mbongo na bango mais bongo sikoyo iyo ba considérera yo osompan ya bino na ebite ba chroniqueuse lelo na komo mona ka chroniqueuse la muika na tonga ti fort de te belé ati niovi belé asimi micro gege omoni yo yo bena mboko dans la lingato finga ba collègue na quand même ba collègue ba sala misala na bango na bango mabo ya yoka ebele ba sala misala bango ya bien na yebi bango mais ebele ba ya na internet pour ba tekisaka mabolo na bango na internet s'il vous plaît wana vraiment na sepelato lo bana ba ndeko na wana na sepelate yo zo lo ba mes émissions na quand même Ciseaux d'or na sepelato finga ba ndeko na ba collègue nango na sala na bango musala moko non lingato ko te ba jour wana quand même pardon Ciseaux d'or merci pour na réponse à kanango to komo ke na suka émission na biso Ciseaux d'or moi le ba vérité songa na lo ba vérité bokata maloba non ebe na lobi yo te na lobi ba nani te ebe yoka ebele oyo basala musala be kitoko nesi odile manzaka CP ya mboka musicien moko télématique yalo baki na bimana odile manzaka zati osompan yoka to ebi to na ebi mamna oloba comprendre odile manzaka CP ya mboko sikoyo ezana ba chroniqueuse o ba yelelo mibali bazolala bango kana mais s'il vous plaît nazobo ende terme wana Ciseaux d'or nous sommes déjà à la fin de cette émission là on a embela kibino babi Ciseaux d'or hein vraiment soza mingi soit na posa suku asalo suku Ciseaux d'or to ko telema to ça mo peu promotion te siko ba yamba kibiso et ça la vraiment bien hein na ya ka ko ba vérité sona ngai na ya ba vérité parce que ko expliquer ka ba tout monde ba JB Mpiana papa chéri na pesi mbote ba we ranson baza ba mikolo baza ba tu fait to respecter na mboka ba kofi olo midi fait to respecter ba on na mboka o ozo pa to sala mam na ba sentiment te ke to sali kamka pour sentiment non oui que kofi lelo ba Ferrego la baza ba sa honneur à Congo ba fali pour ba sa honneur à Congo héritier watana ba sa honneur à Congo ba ibraton pia ba sa honneur à Congo ba tu ba sa honneur à Congo faire remercier ba Didi Lacoste ba Bill Clinton ba sa honneur à Congo masa na Gezi Mawiti azobini sa honneur à Congo ba on atangi ba Congo ba na valeur na mboko ba na succès na mboko ba ngwa ba sa honneur à Congo lelo ozu mutora karama pour boire la kofi ba jeto akiparoti yo susu VO yo na suka émission na biso Ciseaux d'or to na suka na sisa ba VO yo ba mission ba bimi mikolo yo boye manze ma sœur Marie bona ba sexité ba boye ba ni kututé vous comprenez comment banga po ba komokanga oh moi pour moi ça place tozali pour moi ça place tozali pas ya grand prêtre mère maman konji tara ni obi kende na yebo so na zongi na mbo muke oza ta ba 200 Quoi déjà tala de ande sika vraiment ba maquiller Joyce Tumba benzema de la presse na bandi ke ba fan ngé belé mais ça na mona sans maquillage mais bon moninga vraiment na maquillage ba fan na yi siko tala ngai muna sala zabo est-ce que ba mise soit ina royamba wana ro salé pour mise salé bo il fallait les tomates. S'il vous plaît, non, pas jusque-là. Musicien peut l'ingaka n'importe qui. Musicien belé avant ça, nous musicien fallait automate. C'est pas n'importe qui. Nous tous c'est respecter en lingo ça les locaux. Parce qu'on va respecter Moussa na bango ba sala en hôtel wa kofi le midi ba fali pour faire rigolo la vérité watanabe ba ibraton bien. Ni on miko ba bengi ibraton piana. Bozela album ezobima. Boyoka album. Promotion ya ici ka tozali. Ouais, promotion va pas d'odorer bien ça. Ben tout le roi ba avenue la direction dans Tozwa, ouais, c'est d'abord très important. Ba filer. Voilà ce que faire autour na mer. Faire autour na mer. Maman va le battre ça adresse parce que ils ont au moins le roi va filer. Éthiopie, direction Éthiopie. Kassavubu. Éthiopie au commune à Kassavubu, presque Kassavubu côté Éthiopie, numéro 100 numéro 16 numéro 16
Éthiopie Kassavoub au Kotika avenue Éthiopie et conteneur à la police mo ezawana au Lekiango au mona numéro 16 ezawana au mona mamo grand prêtre maire bilo retour ezali chaque tenue na kitoko ya osarate a tetera tout a pena tout et alors ya filet au ya stade de Martin filet au ya stade de Martin Éthiopie avenue direction Éthiopie ce qu'on a la direction Éthiopie. Juste pour vous rappeler, et si Katozali, au Kitina Victoire, so Kitina Victoire au Tuni, direction Éthiopie. Charlize. Donc, nous avons ça vraiment précisément, plus Moutakoko Kita. Moutakoko, so na Victoire. Oye, so koye linzela, direction Éthiopie, au Kuta Avenue Kadakanda, numéro 6. Numéro 6 et numéro 16. So comme na numéro 7 au Tuni Charlize yango yo o mona pe libanda nango ba bendango o kotika wana o mona to sana ba deyo bien ba faux de temps so que mingi o Tuni maquillage ba la kiso fille mon bejemima ye vraiment za ndoya mona mami ya Marie Misambo yende muto o maquiller moi ba boucle d'oreille pe a ezalaka ba fantaisie to sana ba crème de main maquillage. Didier le kozo vraiment côté maquillage hein toza pe na maquillage wana nyoso wana ndana si ça publicité puis wana nyoso wana awa nde orozwa so lingi ba maquiller nde ba maquiller Benzema de la presse boé donc so koye okuta vraiment gemima azawana pona ko maquiller hein babi vraiment gemima azawana bo mona gemima osabino nyoso donc et ça vraiment na kaen et ça na prix ya bien ko banga na te onde ba tie make-up bongo de te yaka solo là au mona vraiment j'espère peut Didier le or si na les autres aussi or zo ben ser libanda bon mona donc o ekara na direction Éthiopie wana veni kanda numéro 16 oza déjà mon bimba wana merci na baboni nyonso ya Shalvit TV na lingara bino mingi ngala bino tukute na émission sika sizo dormo ba mbote nonga na aussi sana bango po yo clôturer ya pesi ba mboti na batutu balinganga batutu balilanga trop et na moni masalanga Joël Mbetenge Jojo et na moni Gelor de Poche manager na privé et na moni et staff na moni DJ CDD na moni oncle Bruno na moni ser na biso Mimi Chikeva mi check na bosante Satan provoque Jésus il s'appelle Major Kiki et Alain qui sing à solo là venant papika que la foudre abeda chou na peso moté et na bosante ko boaka Rachel la grâce yaya na privé na bosante ko pesa JCLM toujours na beta CT par rapport au ming filet hein filet ya osomba pena ba dodo par rapport s'il vous plaît Charlize hein ah vraiment soyez espace Charlize yango toza vraiment en tout cas je vous dis non c'est du waouh botasco Benzema kala ya sabino c'est du waouh direction Éthiopie venir kanda numéro 16 au nyonso tokos merci.